Fally Ipupa oyo aza origine congolais pe afanda na Congo abandi carrière na Congo a s'installa na Congo azu musique yango amemi yango pe a moderniser yango et komi na niveau et komi ya komona keno grand musique opéra grande musique na petite musique. Toi tu peux dire quoi t'es un artiste musicien na analyse ya Jean Goubal Kalala moni grand prêtre Jean Goubal aza miso biso nyonso to sepelaka na ye to sepela banzemu na salaka et puis ba idée na ezaka moi bien c'est ça mais na kamwe lelo na sortie médiatique na ye a sali comparaison ya grand musique na petit musique mais d'après ngai na limite que grand musique na petit musique ezalaka on en un c'est ça d'abord petit musique ya la raté grand musique ya la raté gars journaliste lelo Fally Ipupa de Bandalungwa au Stade de France ce qui dit capabeti des stades wana na mtu akoma niveau moko na ba Rihanna akoma niveau moko na ba Johnny Hallyday akoma niveau moko na ba Celine Dion exactement c'est ça donc ça inutile que tu compares ka kutu lisusu po niveau comme likolo makasi Zakari Mwamba Petit Sacle Zakari Mwamba Petit Sacle Zakari Mwamba Allez Petit Sacle Petit Sacle Petit Sacle Mwamba papa na prince. Mwana benda na idéologie que bouchi pamba fait que militite en partie di nekele ou les battu pas pas mon appel fait na baou salut à toutes et à tous très chers fidèles warriors méloma de la bonne musique bonsoir et bienvenue dans votre nouveau numéro de cette émission Total Warrior 100% Fally Ipupa, cette émission qui accompagne l'aigle de la musique africaine. Je suis très heureux ce samedi 24 janvier 2026 et je reçois pour vous l'artiste Ben Ramsès ainsi que Dauphin de Papa Wemba Ndeke Yamukolo Yaba Warrior. Vraiment avec eux on va vraiment entretenir à long et à large. Mesdames et messieurs, l'émission diffusée sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale présentée par les vôtres Zakari Mwamba, ZM, le général de la presse internationale, Pera Bataba Prince et Rock Héritier. Mesdames et messieurs, passons maintenant à l'agenda de l'aigle et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Ce qui concerne l'agenda de l'aigle Fally Ipupa, il est en train de séjourner à Kinshasa depuis la semaine passée. Fally Ipupa, il a regagné Kinshasa, il est toujours au studio, au Fou et Moulin pour terminer l'enregistrement de l'album XX. Très bientôt, vous aurez la date officielle de l'album XX de l'artiste musicien Fally Ipupa Dicap, la merveille aigle de la musique africaine. Hier, c'était jour J-100 jours. Jour J-100. En fait, les rendez-vous est prévu pour le 2 et le 3 mai 2026 au SDF, au Stade de France. C'est là où Fally Ipupa Dicap la merveille et son groupe d'accompagnement va survoler au niveau de SDF Stade de France. Vraiment, deuxième date est prévue le 3 mai. Ça sera dimanche le 3 mai 2026. Vraiment, billetterie toujours est ouvert. Tout boutique, Warrior, tout vous êtes éparpillés à travers le monde parce que les Warriors bazaka partout. Vraiment, il y a nos zombies billets, aux autres traîner rapidement. Somba billet na yo, zala déjà na billet na parce qu'il faut très bientôt sold out. Il y a deuxième date, et ça au Salama Kalaming était vraiment Fally Ipupa. Hier c'était jour J-100, jour J-100 jours. Très bientôt, février, mars, avril et avril. Sobele Soukabisanga, le 2 et le 3 mai, surtout en route vers le Stade de France. Fally Ipupa, il séjourne ici à Kinshasa avec son groupe d'accompagnement. Ce qui concerne l'agenda de l'heure, aura fait plaisir à Gabi Sampala, les mignons tontons. Les millions tonton de Bella, il est en train de séjourner à Kinshasa. Gabi Sampala, vraiment excellent week-end et meilleur vœu. Pourquoi pas? Il y a Roger Ndonga, les colonisateurs colonisés. Les Bangonions sont tout dit. Il y a Roger Ndonga, les colonisateurs. Il y a Kati, Yoye Bigarane, tout ça au fan d'Isagé, tout ça au fan de Masolo, Père Batou, il y a bourgeois, noble. Contrôler toujours Masolo. Nazako la landry japonais, Japon landry et dosé Marambutu, dosé.
rapport c'est ça magina bureau. Des fois vraiment merci. L'écho des Warriors fait encore plaisir à Christophe Mbele, élégantissime, race noire, babi Christophe Mbele, motema batou. Il y a Glodis Massangi, hein, Glodis Massangi, vrai chéri. Yoye Beat, vraiment cet écho des Warriors vous a vraiment fait plaisir. Maintenant passons au clip du jour et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Aigle Royal, Netina Film, Rumba Royal, Ben Yamses chante. Issa Genzaki, Bete Angolo Kola Likembe. Mboka etandine sengo, Pona Fali, Atamboli Bendele ya miziki ya Congo. Azo sala mingi na rumba na biso Fali. Elle m'a rappelé au choix la merveille. JR qui a la Kimbo Coco, c'est ma badouki. Mboka etandine sengo, Pona Fali, Atamboli Bendele ya mizika Congo. Azo sala mingi na mboka na biso Congo. El people imondo Yanana, Champion d'Afrique, Yanana, Bafana. Abedachou, Boss, El Rey Mago, El Fantastico, El Phénomène, El Magnifico. Dieu Seigneur dans sa lela, Fali Monima, et mon vivant. La trophée de l'héroïne, la dissédant, Arena, Wembley Arena, Oufou Arena, Agré Arena, DG Arena, LDLC, les Dômes de Marseille, Zénith de Lille. Fali Azande Tonga Zamoko Namboka esengi tobatela pona miziki ya Congo, ya Congo. Abema miziki na biso na mboka babaya. Ferganila mafeye olobela Suleka uka. Fali Pupa zongisa ndula na mikili manga ye. Edi Badiata na boduka kokodi laso. Fisto koko 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 Kokeye Ina tamboli, 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 tamboli na yo kelo kote. Fonde Junior Malanda na yo kelo kote. Pichu tangu, sele tangu, muze tangu. Riki matende ya Tonya. Balobi, ipupa tondisa ki martire. Balobi, ipupa beta na basta d'Afrique. Oh, Marquis Mabosa, oh, Gine Kiala. Jos, Rolika. Papi Fali ayembelanga sopeka, ayembelanga oxygène, okazi, amede, mabele, pene, 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 associé. ayanga imalo, nana kechope, motema Fali, papa na makosise, papa ya Malta, uninga ya pati bakala, ndeko ya tina ipupa, motema bawaya. The King Russell, Maréchal Mobutu, trop d'avance comme au Stade de France. Tozabongo Nangonga, le temps. Eji Kitengi, Maître B52 à Londo, Maître Taylor Kabengeli, et juridique, chez Papa Colonel Didi Dikamba, Balia Talo, Honorable Jean-Marie Lukulasi. Université de la SAB, d'affaire de Papa Wemba, Mwana ya Papa Griff, Wilfried Nyamabuka Longi na IPC. Chez les parents, Papa Nadjo, Adolphe Mouteba Chilamouina, Rodrigo Shida, Papa na Jessica, Denis Moulonza, Sonny Lebrun calibré toujours. Nadège Nzeba, na États-Unis d'Amérique, Camille Chibango apôtre. Ingénieur Dora, Ngala Mouloumé, Yves Pesselengi,
C'était la chanson Aigle Royal hein, de Ben Niamses. Avec lui, vraiment, on doit essayer d'entretenir à long et à large sur ces plateaux. Il a immortalisé Aigle Fally Ipupa à Trouva Soli. Hein, vraiment, cette très belle chanson a fait plaisir à l'excellence Raoul Ominga. Hein, la noblesse, excellence Raoul Ominga, la réserve du Congo, de la République du Congo, la réserve de la République du Congo, vraiment excellent week-end et meilleur V. Pourquoi pas à Juliette Bandano Competition, Juliette Bandano Competition. Vraiment merci pour tout. Wakwetu Machamounene, Machamoumene, Mouninga Batu, Yayemoko Katengura dollar en désordre. Vraiment, cette très belle chanson vous a fait plaisir. Pourquoi pas l'excellence Landry Bissidi, Chilombo, Ndoi, Amokonti, Motomoko extrêmement très bien. Excellence Landry Bissidi, Chilombo, Ndoi, Amokonti. Vraiment excellent week-end depuis résidence EMRV. Vraiment, Naïbiki Asken Bass, chargé des opérations, Yoyebit, Asken, ils ont contrôlé toujours Masolo Karandenge. Ezalaka, Namoni Bongo, Ramsès, c'est beau ça. Ramsès, c'est beau ça. Contrôler Gal, Mabé, contrôler toujours Gal. Ramsès, c'est beau ça. Yoyebit, contrôler Gal, on a contrôlé. Merci pour tout, Ramsès, c'est beau ça. Boni Basango, Yannick Elunditis, t'as immatable. Bofan, c'est toujours Masolo Karandenge Zali. Yannick Elunditis, depuis Bakoto, on a eu Bikande Makambu. Mesdames et messieurs, vraiment, on s'est vraiment fait plaisir à Yannick Kini à Rombox, hein, l'homme qui détient le drapeau Yamboka, Yannick Kini à Rombox. Là, on repose le cœur de maman Brigitte Kalanga depuis Centrafrique. Yannick Kini à Rombox, vraiment merci pour tout et pourquoi pas à Trésor Mouchi à dollar. Balobi, les stratèges de la République, monsieur l'auditeur Trésor Mouchi, vraiment, cette très belle chanson vous a fait vraiment plaisir. Pourquoi pas à Jean-Blaise Mundemba, garçon capable, tant que vous salama qui t'a pour déstabiliser Jean-Blaise Mundemba, le coup mounaï ça komata, c'est komata. Jean-Blaise Mundemba, grand frère propre et anti Mayo Yebi, Bodi Basango, il y a Blaise Lubaki, il y a Diego Musique, Blaise Lubaki depuis saison, Yo Yebi Tika Ndongo Fan Samasolo, Nenge et Zalakafuma. Merci na Dr Eric, maître spirituel depuis Congo central précisément, na ville qui Santouana, Dr Eric, maître spirituel vraiment, semaine prochaine toujours Yawana, délégation na réalisateur P na Vincent Oluka ma cameraman auto Zalapé, auto Salamasolo Karandenge et Zalakabako. Vraiment, merci Nabatou et merci bon week-end à Charline Tsoki. Hein, Tsoki déjà depuis Kinshasa, vraiment séjourné bon on a vu le prophète à Kinshasa, Charline Tsoki, Yoyebi, Fanisa Masoloka, je suis ici sur ces plateaux, mesdames et messieurs, avec Ben Niamses, l'artiste qui a immortalisé Aigle Fally Ipupa Dicap la merveille, ainsi que Dauphin de Papa Wemba, Balobi, Ndeke, Aigle. Gande Kabawario, Mobangande Kabawario, il bazar on a plateau Nabiso pour moi sur la bango et Ben Niamses, bonsoir, merveille et bon week-end. Bonsoir à tout le monde, Nabatunio Sobazolanda Biso et puis bonsoir à Yopé, grand prêtre Zachary Mwamba, grand journaliste Oyazo Pesa Makamonikolo quoi. Vraiment te présenter pour une chanson Aigle Royal. Ouais. Et d'aller Nzembo to saleli yango Fally Ipupa, les temps de Mboka ya Congo. Totala qui te vandi, te raisonner, te lobité. Tozana mutu azotombola bendela Congo lokola Fally te. OK. Ezana mutu azopesa makambu te lokola Fally. Ezana mutu azomema musique na biso na libanda te lokola Fally. Vraiment. Na to vanda ki to raisonner to lobité. Mutu ya boyesenga to salele chansons. OK. Esenga to honorer na Nzembo. Ouais. Pour moni biso ba jeune ya lelo bazo lakisa biso mingi ko finga. Ouais. Et bazo lakisa biso tendeni to ko na kan bozo kota ba polémique mo boye. Tina oyo zo pesa na ngolo ko moko te. Zongi sa culture. Zo sa culture sima na place to promouvoir ba artiste na biso to pesa bango chance ba kende su musika. Pour ba porter les biso ba makambu. Surtout biso ba jeune to zo ya lelo. Faut honorer bango. Ko la Fally Ipupa makambo zo sala en tout cas ils a dégâts na mboka. Et puis ko bossa te Fally Ipupa muto ala musi jeunesse. Okay. Fally Ipupa 1 soto bani musique ya kala ndenge zalaka surtout na makambo ya biema. Mingi ezaki soko lati ba koto te banini te en tout cas ozate zarate bani en tout cas soko lati bongo te ozate quoi ozate ole ka plateau te mais le Fally na droit chemin a même le fashion. OK. O lelo ti lelo ba de nyonso ba kota na fashion. Doit simplifier makambo. Comme soute ko na luka bani na ke defana sala boy. Ba pousse na sala boy. Na sala clip. Mais avec t-shirt. O le kana normal. Donc ma nyonso makambo nyonso na ba te fuba yeba ka yango. Fally Ipupa na musique moko boya sika. Donc na musique a Fally sozo ka yango yo ko ndike elo mwe bakisa misika na musique. Vraiment. Na ebite bato ba ka musique so ba ko yo ke loko na zolo. Donc azai mutu moko boye fo na to ça les monuments. Ouais. Tout ça les monuments pour azo ça les a dégâts. Vraiment. Azo uta na musique azo ke nango libanda. C'est ça. Pas azo bête bato libanda. Si. Ils aggrave, ils aggrave. Ceux qui tozo ignorer mutabongo en tout cas c'est que
Kindoki aussi là na Congo donc vraiment ben pourquoi comment est-ce que au fan il y a Barty c'est peut passer belé peut-être amsusu au peut passer rapper musala bien mais tu as au songer allais-je dire au songer na ko immortaliser fallait passer lui-même il est artiste ayembaka et tout mais yope o et qui artiste na ko na obité o ngana ko pesa comme maboko et pas aigle fallait pas ya ko immortaliser na nzembo vraiment l'idée c'est-à-dire nzembo wana nana komela kiyo to yo moko de mutu okomaki yango te premièrement ngamoko déjà na salaka banzembu nazali na banzembu ebele na salaka mais tant on a vandi Nathalie ba artiste amboko na biso bango nyonso bazoyemba mabete bazosala be mabete mais ye au moins azana courage wana c'est ça ya ko apporter musique libanda et puis de tala signaki makamba ba combattant mamba combattant inda ki amtazo beta li susute to sala plus ou moins douzaine d'années to beta la suna poto sur la scène oui fallait oser donc ça d'autre part azo pesa so pe ba jeune courage que faut ko ozaka exactement d'ailleurs ko sala fallait orchestre ndé ba tutu ba sala to landeli bien donc azam tout mobo azo la musaka so ba jeune azo et puis musique a fallu soko ki yango za moins facile ya ko kanga ngo ko yoka yango et là on a comprendre pas fallait pour pas musique na so zo yoka ngo za facile ya kanga yango donc ça la musique mo boy donc azo simplifier kaka makambo comme so ba jeune to landande lokolo c'est ça donc idée wana ya kipo fallait azam tout moko boy azana vision aza visionnaire c'est ça donc azo même musique na biso musika et on a talaki na bité mutabo azo mériter ta chanson vraiment nazana lo na repesa été au moins tant nzembu tant que naza artiste musicien chanteur tout le monde a ba sala ba porter a tchelongi a fali pourquoi a tchelongi menga tant que chanteur artiste peintre et voilà bata que chanteur na ba gité fona immortaliser na chanson vraiment fona immortaliser na nzembu et puis azo sunga pe ba jeune azo aider ba jeune azo promouvoir ba jeune le loko tout monde otanga kombo zate baza ebele oyo bazo bénéficier na sima fali poupa là c'est vrai merci vraiment na ok c'est vrai do fait de papa Wemba poussa na micro na tige balobi tige nouvelle version c'est-à-dire tige nouvelle version avec Zakari Mwamba deux fois do fait de papa Wemba oyebisi ba warioni ni pe aigle fali poupa fandi na résidence na Kawele au Talabino donc ndina zabwe na mai na misolinge du manga quoi vraiment parce que tu as trop, tu finis trop, na bunda ba guerre de 100 ans. Vraiment. Mais le lot na comme moi, hein? Ben Ramsès pesa na mbote. Le lot na comme moi, hein? Bandoki, bangba ya côté na nga. Mais bo ya côté na nga ndeni, bo zaka côté bo zalaki. Hein? Bandoki wana nani? Ah. Na ebiso le grand journaliste na bunda bitumba misusu, so na ebiso lelo na mwasi na nga ndako za suna palete. Oh. Ba kota nati na famille na nga ba déstabiliser nga ka pona fali poupa. Vraiment. Donc ngai tout d'abord na ba fali hein pour so to bana ya ba papa oyo o ba papa onel ba tonga banda ko na mama tete ba bandal ba nini donc nga na ba fali na talala temps. OK. Donc faut mon na talala temps ba série wana na ba fali. Non tela mutune azo évoluer là bien. Garçon yo je me sens un leader na quoi na d'autres tu as un espoir déjà c'est ça là au mona fallait pour la quartier la tête premier album combien de vocales na ebisio aya nzila zulu die nzila ya peve kasimu kota dio mpasi kena pasi mukota dio mupasi dena ayaya stade français nzila velele kasi mukota dio mupasi kena papa nini boyoko di tikanga na vanda leste papa moti siko zolo bate yo za gorille zalaka kota ba gorille tikanga calme di nani wana za gorille za kota ba gorille nani webi gorille te wana finga biso petra mukuse wana di yo zalaka kote na hoti nani zalaka kote na yo tanga kombo ne po za warrior yo papa warrior faut ya ofukama singa pardon parce que faut lo bapena nani yango po ya bonga na obanga era no finga bisa no banga te era no finga grand prêtre fali pour no banga te petra na kindingu petra kindingu na kamwe boye na mbeto hôpital na si grand journaliste omo na zambo mke ko diminuer so na bimaki boye zaka pona na compagnie ndeko na nga poto bundi fort c'est ça pour te réaliser chanson oyo de chanson ezubi so moi temps so le loto comme na plateau be fa pas to ya lelo mais fa déjà bima déjà mais ndeko na nga ba ité
pour ta plus na yo fallait que comme guéri bon to bana ba parce que to bimi penza to ko attaquer tous les chaînes ata to kuta na bino wow do soko za warrior ya ngwanzu ye ba ke ba warrior ta na tenalati donc je suis tout en warning donc oh ça on comprend de blackité tenu na ngoza mabe vraiment donc ne boza wana boye bango ke no makambo yo ngai ne munasenga Fally Ipupa Stade de France bato ba WhatsApp ba Facebook ba yebi angole do fait de Papa Wemba na bunda bitumba 40 à 45 vraiment Fally Ipupa osé Stade de Martyr to mona bato ba bon to pesi bango kaka bon to lebela bango te mais ba fe na biso wenge wana ba beta bango ba Stade de Martyr mais Stade de Martyr tikala ki donc standing wana vanda ki na calme plus ou moins sur combien d'années et vanda ki na ngo na booster grand prêtre Fally Ipupa yoki nga landinga na États-Unis place d'Azalaki alandinga partout côté na kenda alandinga tia na Kinshasa nazo buaka ngam na senga Stade de Martyr na senga biloko mibale na ba Fally Ipupa betelanga po bato bazolo baloba trop po mona ma grandeur na yo betelanga Stade de Martyr betelanga susu aéroport Andolo Fally Ipupa c'est ça alors Fally Ipupa a cheka kadat papa na ngai promotion sala botuka na net mo boye ya ballon na tambola Kinshasa mobimba na selwa inanga po degré na chaka ya la bado contre mur donc ye moi santa ke moi ko ta beta nini wana ando basuki nini ngwana o babeta basket wana ezala kite parce que voilà ils ont fait ma vuba général Kasongo akanga ba porte habité bato bakoki bato baleki pardon wato ko kasute bato ko ko be vanu ba nini stade nini ngwa ya artiste nini ngo les grands journalistes c'est sanganan o ezaki bakanga ba porte te bato bakota sute alors bakanga ba porte ba fungoli porte bato ba no bimananu nous pour moins zaté de laisser l'artiste ça Fally na comme moi lelo bato comme ba warrior ndikolanga yo zaka warrior yo za gorille zaka kota ba gorille côté ko mbruye biso pardon to nyo kwa mitro na Fally na biso bon lelo yo nzama comme ko sourire botika biso beto séparate vraiment merci beaucoup les gars vraiment ben yamses il est fait de Papa Wemba ne apanditeke maintenant siko tout son en côté culture c'est-à-dire lelo toyoka comme peut-être bon selon compréhension et l'artiste Jean Goubal Kalala moi je le respecte très beaucoup très vraiment na respecté beaucoup et parce qu'il est très intelligent à yebini no asala peut-être les gens peut-être on peut comprendre un peu moins mal il y a koloba musique opéra et ça grande musique et rumba comme si c'est une petite musique pour selon analyse à Salaki na confrère mon journaliste ou Yamba qui est bon habité c'est-à-dire et ça comme si à Pessi pour côté Moko qui est l'artiste Gims ou Aza d'origine congolais mais à vrai na France qui Fally Ipupa oyo Aza origine congolais peut afin na Congo abandi carrière na Congo a s'installer na Congo a jouer musique yango a memi yango pe a moderniser yango et commis na niveau et commis ya komona que non grand musique opéra grande musique et na petite musique toi tu peux dire quoi t'es un artiste musicien na analyse il y a Jean Goubal Kalala bon premièrement grand journaliste Zakari Mwamba ya question moko ya kitoko vraiment na zela parce que moni grand prêtre Jean Goubal aza miso biso nyonso to sepelaka na ye to sepela banzemu na salaka et puis ba idée na ezaka moi bien c'est ça mais na kamwe lelo na sortie médiatique na ye a sali comparaison ya grand musique na petit musique mais d'après ngai na limite que grand musique na petit musique ezalaka on a un c'est ça d'abord petit musique ya la raté grand musique ya la raté et puis de deux surtout landi kala ba koko na biso kala ba papa na biso ba tabulai ba luambo makiadi ti bazo kende ba États-Unis bazo ke beta ba na ba Zénith ba 7 fois Zénith bazo ko beta na rumba donc rumba Olympia, voilà Olympia ba place wana nyoso zaki rumba ndem to za ko mema bango kuna donc Fally lelo soka zo évoluer bien sûr alukaka kokota kota poza chanteur polyvalent aza chanteur mo aza na ba recherche mais musique na vraiment dans rumba so taita na yo arena nzembo ba yembaki makasi zaki ba rumba yo ba yembaki makasi yo to sala ki mambo kende liboso mais nazo kama lelo comparaison na ya musique ya likolo na musique ya C
Donc le quoi en tout cas na sepela qui n'ont vraiment mingité na comparaison ya bongo. Donc à vrai dire musique ya mukina munene à la raté. Et surtout que rumba da source, ils a beaucoup qu'on a vu so pona nga kutu rumba ndeza musique munene par rapport à la musique wana nyoso. Le rumba sotel ba nigérien. Ba ma yemba par rapport à rumba biso to sala. Sotali OK na ba ivoirien, OK par-ci par là. Donc à vrai dire musique zo dominer monde. Les za musique na biso ba congolais. Parce que fallait za moko o azo bimisa yango azo lakisa yango na mokili. Keta la musique biso to sala ka yango oyo. Do azo apporter biso azo melo so ba trophée marbele. Mais lelo na ko ka moi comparaison ne uti wapi na ebité ba coup de phone ka ndeza la ka lo ba bo to sala bo na ebité. Vraiment ngana ndimite ke ya ko lo ba maloko ba bongo. Na yemoko na conviction na yemoko. C'est ça. Donc c'est le mot neza et sala maraté za la raté. Musique mukina musique munene ya la raté. Surtout rumba za musique ekutu ya ko promouvoir eza ko betela ko maboko. So ta ku devena biso Jean Goubal. Nzembo oyo cartona na nzembo ya sala eza nzembo na nzembo oyo elu. Elu eza rumba. C'est ça. Mais yemba ba nzembo mususu pe toyebi. Ya ba opéra yemba yango mais rumba elu yango mtel lelo. O somme tazo leka partout na bara yo kande elu. Mais nazo kama lelo ndenge vers ça la comparaison na vraiment eza bina inutile quoi. Vraiment, eza bina inutile quoi. Maintenant ouais, sikoyo guni ni oyo fali yota ki artiste émission fan na robiki était un grand prêtre à travailler. C'est-à-dire ba technique vocale ya fali Ipupa. Tant yoka ngo yomo kan soit au sala effort nini eta ki artiste émission. Fali Ipupa aza artiste oyo aza na charme. Aza na charme, aza na mélancolie na nzembo na ye. So ki ba nzembo na ye aza na lengi moko boye wa bakisaka. Aza na ba charme moko sala moni azaka mo différent na muninga po. Muninga ba nzembo leki makasi to bato po bakanga ba nzembo ya ka mo pasi. Ozomona. Donc et puis musique akala na lelo et c'est ça le ko changer. Par rapport Fali à simplifier biso. Aboya ka ke le boye mbalo ko la ba venanyo boya yema na mnoka simple kaka boye. Ya mo biso tout ba gente to maka ko imba na ndenge mo boya simple. To simplifier musique. Musique ya suma ko makasi tipo ba okanga nzembo ndenge nini. Lelo ba mise to ko ma ebele. Il faut ko yema nzembo mo boye test mo boye zamna mutu nyoso soka yoki lelo na mona ya 2 ans. Soko bisa embelo meda ko embela yo. Na mona ya 3 ans ko yemba mede. Nyoso ne zapo Fali azana ba mélancolie maza ba nuance moko boye. Donc après ça peut mayele peut ba kina banzemu na ko cha su boyete. So ya place na comme ça makasi na simplifier yango. C'est ça. Donc zo pesa na idée na ba chanson. Donc azana na ba charme mo boye neti ye banzemu belé okotanga ba banzemu lokwa ba mabele. Souffrance na mokili dadi ezali lokola linyuka soki baniki mona mokere la kanzoka bonere na ye. Baninga bachaka loboko na poso yanga sena litama. Mokolo nini nzambo kolongolanga na sepela navi. Yango wana ba chanson donc banzembo ze belé ba sopeka banzembo ze belo asala. Ngola nana ezali nana lelo na sosoli. Nana lelo ngana dofe de papa wemba na sosoli. Solo bolingo véritable bombana na bafia timide. Oyo basala kasambla lokola balingaka te o balingaka te oyaki na vi na ngai na maloba ya basantu nakomaki okanisa kutu yo nde porte parole nzambe nzoka na motema natielaki yo bantivol. Ah, Fali Ipupa. Vraiment. Omoni, pour répondre les grands journalistes, na bakisa mwa muke ben. Omoni Fali Ipupa nenga zawana. Nzembo il faut loba. C'est ça. Nzembo ezo loba, mutu wa comprendre message nini artiste a pesa. C'est ça. Mais yo ozo manzembo e bango kitaliga elelela nga kwiki. Donc message ni opesa. Nozo kabisa ke non. Na lelana sasa do artiste azoyemba mutu. Azo loba maloba oyo mutu erazo ka azo bakeno artiste azo loba boye alingi boye poto ko mana boye poto sala boye siko yo zo loba nini papa vraiment ko papa ben vraiment tout cas ouais gars journaliste lelo Fali Ipupa de Bandalungwa au Stade de France le Stade de France on a zo betango mon côté mibale. Depuis musique à Congo, et c'est la musique à Congo. L'artiste a osé à se mouiller maillot, amitié discipline. Na vie nae, ami côte ici vraiment pas linguer loko ya sala. Lelo
az artistes musiciens professionnels au memi rumbango oyo bazo peut-être tam suba comme petite musique, allez je dis entre guillemets selon analyse ya Jean Goubal, mais car petite musique wana azuyango lelo petite musique wana rumba wana et robeta les premiers et plutôt les 2 et les 3 mai na Stade de France. Vous les artistes musiciens, comment on a bar oyo fali pour pâtier, ça vous dit quoi en fait? Non, en tout cas, ils ont besoin de courage. De mambazo sala, ils ont besoin de courage. Peut-être s'attendre quitter, ton image qui pété. Tellement il y a une stratégie, place où ils ont cancellé, ils ont gagné à Rawanate. Donc, il y a ça comme une double stade au Mingi Koutou, n'a pas besoin de bêta yango. Là, on se base comme ça, opéra, on a, oh, la salle geste était dans Moka, oh, tout le monde a été, faut y avoir affronter Pebissoa, là, ça peut Bissoa mou, qui a bêta sur le stade de Mati, il y a bêta sur le stade, il y a Gabo, il y a bêta sur le stade, il y a Afrique, il fallait à bêta, tout le monde a été. D'ailleurs, premièrement, en Afrique, il fallait la numéro 1. Nous avons des comparaisons, surtout comparer le continent. Et puis, les deux, ceux qui disent qu'il y a des stades où on a. Nous avons un niveau où on a Rihanna, un niveau où on a Johnny Hallyday, un niveau où on a Céline Dion. Exactement. C'est ça. Donc, il y a des comparaisons avec les sous-suppos, niveau comme les colons makasi. Pour battre sur notre temps, un grand artiste américain, il y a des stades de France. Il va confirmer des grands stars du monde dans le stade de France. Chaque artiste a un pays, na continent na ye azoya ko confirmer na France. Donc il fallait bêter en tout cas d'ailleurs déjà ko tchada tswana et pesa des événements munene. C'est ça. Na si monde entier d'aba bien ngoli solo ya double stade de France. Donc ce qui betami na ebi ke kozala danger ba bien kutu déjà ici là même to zela kaka donc ce qui nzambe na magie pe nzambe to kozala pe wana vraiment tout le monde a mis quoi. La musique a fourmi. La musique a fourmi pe banini. Fourmi na bapo ma bango za lokola ndeti. Mais nzambe so habite ko mona ngo. C'est que to mona ngo. Donc ils avantent. Vraiment ko mona ngo. Merci et bon week-end. À passer c'est Mukendi PM passer c'est Mukendi PM de longues jambes. Balobi ma grande sœur chérie passer c'est Mukendi PM de longues jambes. Mwamboui la maman de Christopher et Christavi longues jambes. Balobi deux fois la femme qui est Claire Paris, depuis Panama, vraiment excellent week-end. Et depuis Panama, excellent week-end à Luki Passeport. Balobi, Luki Passeport, patron, les boss. Au fin de semaine solo, yo komi Belgique, yo komi Paris. Et vous en avez posé un convoiturage, vraiment, on a conseillé, contacter Luki Passeport, yo pe passeport expira qui, top boum, si passeport, on a posé ça, au renouveler passeport, vraiment, mouto yo, à ça, la maîtrise, c'est Luki Passeport, contactez Luki Passeport, aux Alabongo, de suite. Vraiment, je rappelle à tout le monde, Ekiri Yoshad de retour, Ekiri Yoshad Oboyeba, Yakungulu Mobutu, Saddam Sen, à l'époque, vraiment, Ekiri Yoshad de retour avec force, avec de nouveaux leaders. Ekiri Yoshad des Zong avec de nouveaux leaders. Balobi, Os Alemba, et Dingwe Os Alemba, Victor Bosoku, Nakata Masolo, Ekiri Yoshad, Balobi, Blaise Elema, oh, Blaise Elema, Azawana toujours, pour nous repasser ma Nakata Ekiri Yoshad, Eric Kai, Lumière de Kasavubu, Nangisa Mitukanyo, surtout, Bazape Nakati, Besse Mondele, les Kambo Namotute, Balobi, Igenzinga Voandou, Nzeke, les Ketenzima, Dollar Rouge, Bazana Kati Ekiri Yoshad, Babi, du nouveau, vas-y, Ekiri Yoshad, version nouveau, c'est-à-dire Ekiri Yoshad o ezabongo lisanga ya ba jeune ba kinois o ba sangani ba zongi si idéologie Ekiri Yoshad et zongi pour ko soutenir, ko concevoir pe ko consolider pouvoir na biso o ya mwana ki sasa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président du second avènement, l'âge du testament accompli pour la République démocratique du Congo, to consolider pouvoir na biso et que ba jeune pe mwana ya ki sasa o azana tête ya mboka yango moni to zongi si Ekiri Yoshad. Vous avez posé intégrer Ekiri Yoshad, contactez Bissot na plus 243 89 64 65 217. Plus 243 89 64 65 217. Vous avez posé au quota, au ya s'intégrer na Ekiri Yoshad, contactez Bissot, vraiment, fonder le nala, Bissot, tout aux awana to fanti masolo, na kati ya Ekiri Yoshad, très bientôt, vous avez lancement officiel nango, bakala mingite. Vraiment, toujours continuer, Nabino, et lelo, aux ana orchestre oyo au créato ozo bundaka na ba efopexo ozo sala ba chanson na yo et tout petit à petit pe tant susupe ba go boaka lisu et pas label moko ezo opé promouvoir yo et bimisa ba œuvre na yo. Oui, si banzembo zali belé. Mais zaka que tous zanga rande kaka ba soutien, tous zanga ba label les ato go soutenir biso. Mais pour l'orchestre, to ko ba vraiment orchestre té. Et là vraiment quand ndé to kangana kana ba yaya
tosangisi kaka bayaya baide kaka ya groupe d'accompagnement quoi ndenge afali apesa so idéologie wana ya groupe d'accompagnement lelo ebele baoma olanda yango donc biso mpe kaka na kati yango moni tobundaka malembe mais toza na posa nde ya basoutien surtout mingi bawarrior oyo vraiment balingaka Fally Ipupa en tout cas batala œuvre oyo Aigle Royal toyembi nyonso Fally asala na banzembo asala bamusike abeta baconcert abeta batrophée azwa donc ezala kwa histoire ya Fally nzembo ezala kwa histoire ya Fally to tozolobela nde Fally yango toyembi na kati toloba mboka etandi na esengo mpona Fally atambali bendele ya miziki ya Congo azosala mingi na mboka na biso Congo Aigle El Pipolimondo ya nana donc yango moni eza chanson moko tukabo consommer yango ba warrior tozoluka soutien na bino mingi à part ba warrior ba meloma nyonso ya monde entier po batoyoka bizika Fally zaka ba warrior te na batu mususu oyo balobaka biloba loba mena kuzu bayoka nzembo Fally na bana na bango na babar bachaka yango na bakar na bango mais na TV azofinga azoloba loba do ya musique mo leki sentiment makasi yango moni musique oyo eza pona bino Aigle Royal to soutenir yango ekende liboso quoi donc mingi ezaka ko soutenir chanson to absolu na le corso de ya koluka soki nini te ezaka ke chanson de kende liboso pona ko promouvoir culture ça dit les warriors vraiment je vous conseillerais consommer vraiment la chanson Aigle Royal où l'artiste Ben Nyamses où a immortalisé Aigle Fally Ipupa et que l'artiste yepe a participer maboko pour nous soutenir artiste Fally Ipupa na tout aso sala po na musique ya Congo. Joyeux anniversaire à Rosimi Kouvangi, véritable maman sociale depuis Atlanta. Rosimi Kouvangi, véritable maman sociale, là où repose le cœur de Kovo Kitembo, vraiment depuis Atlanta. Mais Hervé et joyeux anniversaire, plein de bonnes choses vraiment. Et Nzambe abakisi mobu moko et puis sa sagesse, intelligence, ya ko yeba ko contrôler toujours famille nous on contrôler du bota n'est toujours aux derrière bavoir derrière grand homme c'est caché une grande dame vraiment grande dame yo Rosimi Kouvangi qui fête son anniversaire aujourd'hui vraiment plein de bonnes choses Rosimi Kouvangi vraiment na ke côté à mitendi balobi na maison El Shaddai Mafuta et pas maman sociale et pas yemoko El Shaddai Mafuta maison d'habillement et terrasse na mitendi c'est-à-dire ba warrior tout ya mitendi ba warrior tout ya monga fula osana pose zelo kama lili okendo la ta chic kende rapidement na maison El Shaddai Mafuta chez maman sociale na mitendi musika te c'est-à-dire winera kimvula maison El Shaddai terrasse ezawana vraiment biso tout to kutana kawana kaka ndenge ezalaka je dis vraiment bon week-end à maître Thomas Malekama nzambe atali masolo ya makolo Maître Thomas Malekama mon partenaire yo yebi contrôler masolo za na posta mutukano za na problème makolo komara na avenue d'Ibaya derrière sa frontière na commune à Kasavubu okomona garage et pas Maître Thomas Malekama azawana vraiment oyo ayebi musala na e persala rango na ndenge et Sengel. Merci na boss Amédée Mokoussi Atalo, patron ya Flat Hotel, balle de match, meilleur V boss Amédée Mokoussi Atalo depuis depuis 16 ans vraiment na mère na ba petit bino tout vraiment meilleur V na Neftali Bola Kangourou toujours azako gérer balle de match kaka ndenge et zalaka vraiment merci na fidèle qui t'a la prophète balobi papa na belle grâce moto tout ya mama Sephora pourquoi pas balobi Christian Bachie les chasseurs de démons Christian Bachie vraiment excellent week-end na yo esika ozolanda biso bishop Miswadi David Miswadi bishop David Miswadi ya mama Agnès Makoko Miswadi au vraiment batikaka biso te baza toujours kolanda émission Total Warrior évangéliste international Timothée Kiala ya mama Marie Marie depuis résidence vraiment couple warrior kaka ndenge ekendaka vraiment ben toujours qui n'a pratiquement na suka ya kochité to aussi ça na habité chanson et na ba plateforme est-ce que c'est déjà au tiango na en ligne na ba plateforme to comment bon chanson normalement notre tiango na plateforme té pour tous na mingi pour ça soutien pour ko tshelo ko ka bongo té sans pour la soutenir pour senga makambo belé pour exactement et à la dispo quoi et toujours senga ka ba soutien na ba tunyo so ba ko soutenir biso auto ko sa nzembo kende liboso pour na promotion ya chanson malgré tout sur na bossa na ki ko expliquer ba tout ke moni ba musique ba petso ba ko beta lelo ba rap ba R&B eza musique mo sila kanango si siko Fally na droit chemin tawa tutu bazaki diba bazana na kidiba
il y a droit chez moi aux qui ko rapper aux qui ko sala musique moi ya ba afrobeat si yango lelo tout monde ba lelo ko na featuring na Mekobe na Chris donc lelo ba jeune tout monde ba bimé na ba musique yo tout monde eza grâce à Fally faut ba to yo ka so ba musique yo te exactement ouais ba rapport zo c'est comme ba UPR mais Fally lelo so ke loko na ba yeba ka yango faut ba vendre pena ba mise to ba bimé ba remercier ka Fally Ipupa po eza ki musique moi za négligé so tellement Fally Ipupa a Osaka aozako sala tala kateko bakoyoka ngate bakoloba komi UPN nde bamusu bakomya koloba te ye français ye boye akeye mbake sala musique ya UPN c'est le tinda ya sa musique ya UPN mais le UPN ya français yango le stade de France le you arena yango kasi beta you arena stade de France to ndima yo parce que yo c'est ka musique wana oh français mais le lot moni donc tellement fallait Osaka yango monika biso ba jeune il faut que katolanda directive ya Fally Ipupa le jeune aza mo maela aza conscient akolanda toujours directive ya Fally Ipupa en tout cas ba mbote ya trona ba tioso ba olanda biso de ti mettre Taylor Kabengele juridique yekuta vana ya watanga tali clip alele bien sona zaki na mbongo mais to sali clip watana poto soki mbongo zaki po nzembo niveau nzembo yo nabite po mete tozo kendeka malembe so nzamba sungi to sala ka makambo ebele vraiment mais na éviter les dauphins de Papa Wemba ba warrior ba Holanda yo balobi yo za mobanga ndeke ya ba warrior ça dit ba warrior mobanga ndeke ya ba warrior yeyo vraiment muta bunda bitumba 40 à 45 au monde les grands journalistes il faut to beta bord wana au monde coupler mon asepela fort et sengito salela Fally monima et mon vivant ba trophée bele boye ba disque d'or ngana lembie you arena Wembley arena Ovo arena Accra arena Jean arena vraiment Fally azande tonga e tozane moko na mboka e esengi to batela e pona musique ya Congo ma musique na biso na mboka bapaya sekani la meveye olobela sule kauka Fally Ipupa zongisa ndule na mikili mamanga ye yenga ye Zakari Mombaza wapie edi badiata nana boduka kokodi laso fisto koko koloke ouais non mais bon ça dit yo donc des fois papa botika ko etungisa sule kauka ngai mo mwana lemba solo ngai ngai mwana lemba solo ngai pour ceux qui besoin trop na lemba ngaza na rigini na kwa bombe giditi na super wana place boya obeta batour botika ko papa vraiment to connais pratiquement na gorille botika ka ba gorille vraiment merci to connais pratiquement na suka na éviter moi dernière communication na ba warrior tout basé par à travers le monde au balandi bino et na bo PSP message peut-être sur numéro de téléphone peut-être il y aura les gens ou peut-être sur ko ko koluka pe ko tiabino maboko koluka ke ba promouvoir œuvre au sali pour na Aigle Fally Ipupa ouais le basuke zaka ke batunyo so ba Holanda biso o balingaka Fally Ipupa o balingaka bonne musique to senga to soutenir nzembo yo Aigle Royal to soutenir nzembo Aigle Royal en tout cas na kata nzembo to fingite po kitire na biso ko finge komi trop mutazulu ka finga pona boya zo mo eloko asala boya pourtant fallait boya ka makambo kala tongo déjà boya ka makambo finga ayeba ki pourquoi boya ka po ayeba ka ke ko koma ka boye c'est ça fallait za ka mutu ya vision ayeba ka ke ko finga no nde bandi boye ko koma ka boya ngo boya ka yango tongo mais bato bazanga koyoka balukaka bakota na ba fitité zanga tina ya moni biso to lobité to ko finga mutu te to to yemba ka makambo za réel ko makambo to yemi na Aigle Royal mutu moko ta contredire chanson mutu moko ta ba ke passa na kosi rien to yembi tout est normal ba konziambo ka en tout cas ce qui est un monument, c'est la Fally monument de tout ça là, papa n'a vu le Dumba. Dès son vivant. Si tout n'est pas en vie. Au mingi ba yemba kaka somme daza société on a yemba na sala boy. Mais il faut qu'on honorer toujours bâti so ba sala bolamu ya Congo. Do ba su kezaka ke bo soutenir biso, so boli ko zwa biso, numéro ezali 081 91 51 950. Numéro ya WhatsApp ezali 098 48
18 956. So bozana pour ça soutenir biso, na yebiki beaucoup soutenir pour batu ya fali bako ya raté bako ça rabé bende l'été. Ya fali batu ba warrior bako ça rabé bende l'été. Ba otia biso ka poa. Na sengi ba tia biso poa et pas ya maître Taylor Kabengele juridique. Oh ya biso monsieur Fred Jumbo ingénieur. Docteur Chamala Bush papa na biso moko sikoza bambote yango yo. R1 Fumukanda Prince Lukoji 24h ingénieur Joma Indombe motema ya mama Animpunga bo santé ingénieur Pati Piana Vision de l'Aigle Christian Mbala Fashion. Merci beaucoup. Naïve les dauphins de Papa Wemba. Moi quelques salutations pour Kande balobaka les dauphins de Papa Wemba mingi mina nga Wemba. Fali Poupae. Quand on dira à qui lancer la fala, il est mignon et puis gentil, si propre que voilà. N'a fait de Papa Wemba, na emiona loembo. Olivier Mbemba, nana boduka, priseninga bilele, ngana lelie. Et l'on enlève Saraba Warrior, tous en abisso calme, Stade de France, première journée, babier c'est Silaki. Deuxième Stade de France, babier comme l'équipe déjà katikati. Donc, dommage avec les Mbaka Sahel et Nyongololo. Toutefois, Bangangana Bamba Siba Koufaki, Netoza Awa, Toza la direction Stade de France. Bino ba musicien oboyo ka monter ma moto au kanisa za ipemene ya la El Marabioshwa au koki mais okena au koki noté. C'est ça. Lokola bozo kende bo kende pe botika de faire pas ba place. Vraiment. Pone na zawa. Donc musana nga oyemba. Na la place musuna okende té. Vraiment. Moi quelques salutations rapidement pour aussi ça. Na boaka batu na nga linga mingi. Alors Nabaki bongo fait Gandhi la merveille. Nabaki ndeko nanga Soule Kauka, Ser nanga Nana Boduka, Edi Badiata, Patrick Baka, Bakalos, au moins nanga Gelor Singh Lela Fort. Alors, Nabaki sous Coco Dilasso, Belgombo japonais, Moutoa Zaki, côté les gamba la moboé. De fait de papa Mayangwana, Ponara Olingi. Vraiment. Dans les grands journées, c'est na web ça, na web ça. Mutunangai do okote legaka ozo so costume ya mamoto soki ya isemi yake na yabite bokoto na boka mo ba famille nango basala rapidement to na suka na boki lilo senga Vicky Senga Safi Senga na Belgique Zozo Senga na Palais na Rigini na boki Guyane Senga na Suisse Tonton Gilles Senga Sarah Senga Gelor Senga Calvin président Calvin na Gombe ba warera solo na Pestibino identité. Nzila Zulu, merci beaucoup. S'il vous plaît, na robo santé ba to soutenir na chanson, oto imbaki na bango loko la Joss Hydraulique Mondele et puis Kisa Ginzaki na guitare quoi. Baba to ba soutenir na chanson, ti bozoka kitoko bongo, ezali bango ba soutenir nga et on a de fait de Papa Wemba. Toujours ensemble. Merci beaucoup, merci. C'était Ben Niamses ainsi que le dauphin de Papa Wemba sur ces plateaux vraiment et c'était très bien passé. Merci Nabato, tout vos soutenir, vous avez éparpillé à travers le monde. Merci et excellent week-end et merveille à l'honorable Socrate Moubengaï, les jokers de la République, questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, APK vraiment depuis résidence, vraiment de nous suivre. Excellent week-end et merveille, honorable Socrate Moubengaï et merveille encore une fois de plus, les charismatiques de Lyon, Alain Mboila, patron de la manne du ciel, agence la manne du ciel de Alain Mboila, vraiment depuis Lyon, vraiment les charismatiques de Lyon. Merci pour tout, merci à Junior Umberto, Papa Yoyo, merci à Junior Kwatamaja Liseke, Balobi Junior Kwatamaja Liseke, merci pour tout, Junior Kwatamaja, l'homme des immeubles, merci beaucoup et excellent week-end à directeur DG Junior Kitoko Kayembe Wetu, DG de Star Construction, très bientôt Star Construction, ils auront installé Awa Nakichasa, vraiment DG Junior Kayembe, Azabongo Kitoko Kayembe, vraiment Azaba niveau, il y a Dourba Kuna, Nakibal Gold Mining, vraiment merci Nabatutu, toujours besoin de soutenir Zakari Mwamba, de près ou de loin, merci na Junior Bissimoi, le puissant Boïka, papa na Denver Bissimoi, montant à ta maman Gisèle Lobé, la OP, Atika Rabisote, prompte guérison, mon frère, Yanti Mayo Yebi Karande Marambozali, merci à toutes les grandes techniques, équipe technique, Moteni compagnie, merci à Patrick, Patrick Kabongo, l'homme à Versace, Patrick Kabongo, l'homme à Versace, et Yoji Amba Moto, machine.
Attaché à Moumenu, Elegantissimo Patrick Bongo. Merci na Elegantissimo, Balobi Yenani, Célestin Moussangu, Elegantissimo, vraiment, depuis saison où vraiment, Kenaki, Kotalaba, Nana Mère, vraiment, Moukajakumbelu, excellent week-end, Abinotou. Merci, Nabatutu, vous soutenez Zakari Mwamba. Merci encore une fois de plus à Yemoko Balobi, Oyo, afin de ça ma solo. Des fois, car ndenge zali, vous opé sabiso, makambuka ndenge zalara. Merci, na Yemoko, Ben Ngombo Japon, Bilamba toujours. Et belé, merci à Valdi Makavanga à la réalisation finale. Merci à Modégé, l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut, Oscar Bissimoa. Merci à Dipone Kelewele, Batula Pakaba Monapele Nabaou Arma Bouka. Merci, portez-vous bien. Restez branchés sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa.